Marche Ezali pour dire non, non et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous avons attaqué, nous sommes en pleine guerre. Le Rwanda na Ouganda, ça la Congo guerre, c'est clair. Voilà libre, c'est que la commission on a 300 francs. Et quand on a 300 francs, oh moi nangai, bandekwa este, bas souffrir de la nine, t'as libre à 300 francs. Moka on dolembi, qui mangu, qui pavita, bokita, Congo yo, et qu'on koufate. Nous sommes en direct, nous sommes là pour vous informer. Vous informer, c'est notre devoir. Donc, il y a toujours notre terrain. Voilà pourquoi nous sommes ensemble arrivé. Il y a Martin Fayoulou, Bandeko ensemble, parti pour soutenir FARDC, pour NON, na régime Oyo, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Na roti kabino bolanda na Molaï et na Kozo, on a tout juste rappelé pour clôturer cet événement. Suivez. Leader.
J'ai commis la 800. La caméra qu'on a 1 million. En tout cas, tout ça pour ça qui reste dans la Est. Pour ça, pendant beauté. En tout cas, saute trop. C'est la bilan répartition. Maintenant, ils sont en bon caméra. Parce que Messieurs, les cas. Yo, Joël, yo, filmé par monsieur. Ekati. Dorian, tu vois la clé. À côté ici clé. À côté clé.
Zongsa non. Et quoi tu clé Zongsa. Zonga boy bat marié belé. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, je crois bien que pour Kolalelo, les Mokolomoko, il y a un signal fort pour l'opposition congolaise et donc qui s'en face à monde. La Kolobaete, de boy, agression. Oh, bandeko na biso ba Rwandais, ba ça la contre la République démocratique du Congo. De boy, la force régionale il y a EAC parce que dans les forces eux dans une complicité na munguna bakambala na kosala dans juste pour nous permettre ba territoire ba eteni ya école ya République démocratique du Congo et que na koko ya tango nyonso. Donc tout d'aller pour marcher on a pour la kisa na bato nyonso baye ba ete peuple congolais atelemi aboyi agression aboyi bato oyo bazo koka ko diriger sous mboka te soki ekoki te botiki parce que bato bazali compétent bazali compétence ezali tala bato bazali na peuple oyo bazoka mpasi ya peuple nde baza na kosala de façon ke lobi mboka ya Congo baincompétent nyonso bakende batika place na bato bazali compétent oyo bakoki kosilisa guerre na kati ya mboka ya République démocratique du Congo toboyi EAC ezali force moko ya batraître toboyi bango. Après marche population d'abord naza koloba toza komarche d'abord mpona kosoutenir basoda na biso oyo baza kotangisa makila bana mosala na bango. Alors toza kosenga na gouvernement apesa bango makoki oyo ekopermettre bango babunda e asokipe na ba oyo batiki biso na mosala wana kosokipe na basi na bango na bana na bango. Alors toza kosenga lisusu po mboka etambola après marche, n'est-ce pas? Totala ndenge nini tokobongisa maponami, n'est-ce pas? Mpona peuple apona bato oyo bakoki kosilisa makambo wana parce que oyo bazokamba biso sika oyo baza kokoka te. Alors babongisa maponami ya kitoko
batika makambo ya tricherie oyo balingi kosala mpo na population apona bato oyo compétent oyo bakosala mosala. Voilà. Kilo Thompson combien? Kilo Mipandi combien? Tolembi papa, Tolembi Okende. Kende. Ndumba koko matana mopolo soko tuni ndumba o to ya dollar ezala ka bongo na ndumba penza ndumba na ndumba Mais ça, les agents moko. Au moment où tout le coup est abattu, sous l'appel, il y a le commandant du peuple, Martin Fayulu m'a dit. Il y a un marché pour le Congo. Tosangana wa bekolo baso baluba bakoma bangala baswahili. Au marché pour le Afrika moko. Oyebi sa force ya EAC. On va porter bakanyosoma pour la mission d'Alibanda. De deux, oyebi sa mesetu le mot. Du copain, on va savoir la bakanyosoma moko la biso. Tolingi yango te toboyi yango tokondima ta mokolo moko te Kongo eza ekolo moko ekotikala ekolo ka bo moko pas question ya baorganisation moko na biso okipe moko na biso ba M23 ils sont complices avec le gouvernement en place yango toyebisi bango le Congo n'a pratique ni M. Tulombo ni à IDPS Congo est un peuple congolais donc on va tout le coup à bateau abimi pour dire non à la organisation de notre pays la RDC pour dire non à la force de EAC merci Ingeta Tozoloba pour l'état ya Congo nous parlons
la part de la nation ya toloba la personne ya Faci te toloba la personne ya bagouvernement te tozoloba la personne ya peuple congolais toza assez anema le peuple anema na makambo est ezalaki jeu Faci kokota la jeu wana te lève-toi et marche. Cette politique médiocre, une politique organisée par topesi merci na peuple congolais bajane tu oyo basepeli lelo na marche mpona kosoutenir agresseur oyo eza lelo na niveau ya est du pays nord di na Bukavu bato bazokufa donc bakonzi le pouvoir en place bamona eloko moko te baosala alors peuple congolais rien à foutre tolembi oyo eza mboka na biso oyo koya eya tondimi ke élection esalema na date prévue oyo akoluka bakrissement donc babebisi mokili parce que Congo lelo lipa emati kabira emati transport emati loyer ya ndako emati biloko nyonso emati donc tokosuka wapi La kisa ba filmer. Cette guerre nous appartient à tous les Congolais. Voilà mboka mbote. Baimboka bani bayeba marche oyo lobi boni pona baimboka. Marche oyo ezali marche pona conscientiser congolais nyonso ayeba ke mboka na biso eza occupé totamboli contre agression rwandaise. Totamboli pour dénoncer mais gestion incompétence ya régime ya Chilombo. Totamboli pona kimia yango moni la parti politique majeur Misato, décidé à président élu Martin Fayoulou, LDG, il y a Premier ministre Matata, l'ensemble pour la République, il y a président Moïse Katumbi. Donc ensemble, parce que c'est du Cambo Yamboka, on va continuer la partie de mon côté, couleur politique de mon côté, toza likolo. Likolo, il y a division. Tosangani biso nyonso, bana ekolo moko, Botoboya, guerre. Et puis, Loye Bisa, Ndeko na biso Chilombo ke
à respecter la délai constitutionnelle. Surtout commis le 24 janvier 2024 à organiser l'élection de coactionner l'article 64. Merci beaucoup. Les Congolais, je vous mets un témoin. Voilà Liba, c'est que la commission on a 300 francs. Et tu as 300 francs. Oh, moi, Nangaï, Bandekwa Est, va souffrir de la ligne. Tu as Liba 300 francs. Moi, on te l'embi, qui mangue, qui pavita, Mokita, comment yo, et qu'on coupe faté, et c'est un bisson yoso. Liba, on comme a été. Toza a pour la bango, Totikali a pour la bango. Merci. Biti ya marche oyo ezali buke toyebisa na Tshisekedi na EAC na ye oyo yasangai na bango balonga batikela biso Congo toza na posa Congo etikela biso bakongolais FARDC na biso ezali capable ya kosia bitumba wana alongola EAC atika élection esalama na 2023 toboyi glissement toboyi négociation na diable toza na posa négociation de la Tshisekedi posa na biso ezali mandat na yo sila 2023 awa atika Congo asasa ba élection un point et bas makambo wana ya EAC na Congo te EAC est en Afrique de l'Est areza ST areza Afrique centrale EAC l'Afrique de l'Est areza ST atika biso alongola EAC na Congo soki asali bongo te akozonga Kabila Mwanga ayebisaka Kabila akozonga Kabila Mwanga yepe akozonga Kabila Mwanga. Merci. Mais naka Congolais nolobelaka tamambo sala biso bena kuanga so ya 700 francs bo suis le retour au Matisi ngala mda parti mokote menazaka Congolais hein botika bena biloko bo sabo nyoko la biso makasi o kuanga 700 francs hein ezaka boete bobongisa bakonzi bobongisa.
Résultat ni population c'est l'après marche. Nous disons encore clairement, maman Nangaï, pour marche pour dire non, non et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous savez aujourd'hui, nous avons attaqué, nous sommes en pleine guerre. Le Rwanda na Ouganda, ça la Congo guerre, c'est clair. Yango le président élu Martin Fayulu a signé la Congolais tout, Babima dans toutes les 26 provinces, va marcher pour dire non à la balkanisation du Congo, non à l'EAC parce que biso tozali d'Afrique centrale, tolingité RDC et comme on a maman pamba ya EAC non 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 non, tolingango te. Donc nous disons encore une fois de plus non et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Voilà. Résultat nini population azela parce que ba marche bosalaka aujourd'hui résultat nini population azela après marche oyo. Donc on va s'appeler vous tous maman. Nous soutenons aussi nos FARDC. Vous comprenez? Les FARDC n'appartiennent pas à un groupement ou à un parti politique. Les FARDC appartiennent à toute la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que nous, avec cette marche, c'est une manière de leur dire que nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Merci. Merci, merci. Et puis pour quelle fin? Parce que ma marche, ça m'a déjà aidé. Vous savez, nous sommes venus aujourd'hui pour un but qui est clair et précis. L'Est de la RDC est la partie la plus riche de la République démocratique du Congo, mais ça fait plus de 2 décennies que cette partie est troublée par l'insécurité la plus sauvage. C'est pour cela nous aujourd'hui, tout le peuple congolais est cité ensemble, LGD, nous sommes réunis comme un seul homme pour dire non à la balkanisation de la RDC, dire non à l'agression rwandaise. Nous sommes ici pour dire à M. Félix Tshisekedi Tshilombo qu'il est incapable de donner la solution aux problèmes de l'Est et de la République démocratique du Congo. M. Tshilombo doit dégager. Merci. Merci. Politique